Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton. Mbote bandeko balandi ya émission oyo emuno kwa mubange lumbaka solo kasi lubaka makama malonga. Mbote na bino na kombo na Yesu. Yesu za malamu mobati malamu mobati biso lisusu. Na lubaka toujours que soko lamuki na tongo to ingola na butu kumisi kakaye ndenge tozokumisa yesiko aso kalukumu na nyonso bele balukaki kokoma na ngonga o bakomite. Bandeko lelo na ye na émission na biso muno kwa mubange ko solola likambo moko. Mais avant to bande émission ndenge to lubaka moi conseil ya mukeza ngaka pite pona nini te. Lelo na ye ko lobela makambo ya kufinga bana mibali. Jeune fille omona ke yoza kitoko finga ka bana mibali omona ka bango biloko pamba eza malamu te. Na quartier bayo sala no kufinga kate mwana mobali bafinga ayete ata bengi yo aluki yo na likambo ya kimakango aluki yo kicheri kofinga ayete lobana ikaka ya pardon aya nanga penza yo mtozano quartier moko yo mtozabu yo za ya nangati kusola lingi basaranga mabe kaka yo nde mtukuboko langa kubatela ngai okomona kokende ti likambo esili akokoma siko na sona banda kubengo leki nanga abana kolubaka leki nanga wana mesoki obani na kufinga na tangu na biso bakoko na biso ba mama na biso bazayiko loba na biso ebele ya bana basi bazwa bazemi kaka boye mobali patiki na ye pona nini parce que ozali kofinga ye alingaki kaka sambusa yo mingi pe bakufa ka batie pe na kisi akobala te batie pe na kisi akutana na ba problème pona nini parce que afingaki mutu moko sungulu pakala afingaki garçon azala kitoko azala mabe nzambe wasalaka ya monaka ya kitoko azape na mwasi wa kulinga ya kuzala pe na fi o ya kulinga ya kubala o ya kulindima kubala na naye yope kozwa mubali na yope kubala yo mais jeune fille tika makambo wana ya kufinga na kati sita alunga kuna ina kakolota alunga kuna yope nani ngoko tala ye kuna mutu loko na yo wana peza pe ofungoli pe monoko bengi nga keba ezaki tokote ya mbandeko lelo muno kwa mubangi ayekoloba awa makambo tokolobela lelo eza makambo kaka ezokene pensela moko na likambo topesa conseil awa bandeko mibali bana mibali ba jeune to ba mikolo na tango akala toza kosola na papa botembe mokolo wana to sololi na mama moseka kaka makambo yo to pesi l'exemple na tango akala yo pesi mwana batuzemi opesi mwana ya batuzemi bakoya kotikela yo mwana wana soki yo moko na libotano bokeite komitika pona kolobaka likambo sana ndako na bino biso nde mutu toyebi yango mwana na biso nde asali boye mwana wana akozala kaka koloba ti kaka bakotingama ye akolakisa esika nini zenu wana eutaki pe bakoya kotika ye baye kutika ye na ndako na bino mobali atango akala tozako mona baboti oya kando baboko na pe bana na bango na ndenge pe ya bango tango bozo ya kotikela ye mwana mwasi oyo mwana na ye apesi zemi ye pa bimisi mwana mobali bakende kolukesika kokende po mwana koli po bayebi ke bango nde balesaka ye bango nde balatisaka ye ndenge nini yakende kozwa mwana mwasi abatu apesa ye zemi seka moni ka koli bakende koluka bango nyo sesika kokende makambo sai kosala mandenge wa mususu tango baye kotika ye baboti ya mwana mobali baza wana bakondima mukumba wana na ndaku na bango ti mwana batu akobota na maboko na bango baboti ya mwana mwasi bakoyaka akotala soki bayuke mwana bango aboti tala ngambo munene ndenge wana soki kufe kweli soki likambo kweli na tango ya kubota ngambo za na famille ya mwana mobali mesiko makambo nyonso esila nde tozali kosolola pona nini esila bongo
ngana kanisi na ndenge to solola kina bakulutu mbeba ezali pe na kati na biso na kati ya baboti pe na bango bana po bana ya sikoyo tango azokutana na George Pierre asaleka kinzela tango azokutana na Jean-Marie Alphonse asaleka kinzela tango azokutana na Trésor Yannick asaleka ki deja wana donc na ebite boza ba mikolo bozo comprendre makambo na zoloba bana basi bakomi na bango kaka lokwa sachet kaka sachet ba memela biloko ndenge na ndenge valeur ezate na tango akala tango baboti bazoloba ke baye kotika mwana epai na bino boyebaka ke mwana wana bino nde mutu bobebisi soki balobi obebisi ndima obebisi mwana mobali wana kondima po akutaki mwana mwasi wana azalaki mobimba bolimbisa ngai mais sikoyo toyebi te ba accident boni osala na nzela kaka accident oya suka nde tamusu na suka kutezaka pine mutu toboki nde bo bakotika yoke te mutuka oyo yo nde mutu bebisaki yango koloba te ngai te nakutaki mutuka wana deja ezalaka na miso etoboka nakutaki mutuka wana ba retroviseur nango nyonso pasuka nakutaki mutuka wana pare-choc nango elongwa tio de échappement kutekoya na mabele ndenga nakutaki mutuka wana azwi raison na ye po osala yaye kokwela kaka likambo po oswizeni waye kokwela likambo kaka po oswizeni soki ezaki mutu ya liboso nde apesaka yo zemi wana mbele valeur elingaki ezala ndenge mosusu parce que ndenge tozoloba boye ti lelo oyo eza mpe na bali oyo bazokutana mpe na mwasi oyo azali ke abali ye mpenza ndenge oyo bakoko bazalaki kosalela biso kobatela bana na bango bandeko bamama baboti topesa toli foti mpenza ezalaka nango ya biso baboti mpenza te mais tomeka nanu kopesa toli na bana mwana zela ngonga na ye bana bakomi mbangu mingi na makambo wana mupepe moko ye mbangu bana basokende esalaka neti balobaka nini esalaka neti batango bangonga ndenge na lopoto balobaka ba periode ukomona kaka moko ekoya wana bana nyonso bafasaka ni mususu koya bana baza malamu nazopesa penza longonia mikolo surtout na mboka na biso na Congo nazomona bilenge bazobala nazomona na Congo bilenge bazobala longonia na bino bilenge obozobala longonia soki likambo eza yanga pe na kosepela nango nazolobela bongo pe mwana na ngai Brady abali pe jeune fille ye pe jeune garçon nazolobela pe mwana na ngai Patrick ye pe Patrice ye pe abali pe jeune fille ye pe abali jeune fille papa nzambe azala na bino na ba famille na bino wana bosala mabota na bino malamu po ezalaka te sikoyo ezalaka lisusu te ekoma kaka mabala ya deuxième épisode ekomi kaka mabala ya troisième épisode bon limbisa nga tango suna zoloba mabeme naza mubange il faut na loba ndenge salelaka soki na semboli bino boyete bokoyoka te bokondima te mabala ekomi deuxième épisode troisième épisode oui moi ça okiko bala na tango nyonso bala okiko bala na tango nyonso mais kanisa kaka po ngai pe ndenge nazali awa soki baluki nga libala bakobala nga mais kozala mwa différent na bambule ebele boye na uti wapi nasila kokoma na libala tomeka kosungana tozosunga nde tozomona baboti penza o bazali ke bana na bango pe mwana mobali penza vandi makamwe Patrice Ngandu na Kishasa abali jeune fille Brady abali jeune fille bango na bango bilenge tala siko ndenge kozalela oyo azali mwana mais oyo ekoma oyo awutaki kote musu auto kote musu le bokuta na mba ali yango ndem tozo bebisa makambo yango koyoka mwasi abomi mobali yango koyoka mobali abomi mwasi yango koyoka makambo bele za na kati wana parce que babanda déjà kala bango nyonso Evler nzamba so sala kaye mobali azaya kolala pongi mais oya siko Eve kuta salama liboso ya Adam tozomona ngona bana yenda salama liboso ya Adam po yende mtazola kisa kutu mobali makambo nyonso wana ye mtazola kisa mobali makambo wana a changer na liloba nzambe a changer makambo nyonso siko dobilere kobeba bokoloba nini bandoki kaka
basali ya nzambe botuna ka pe batu bien le bozo yamba bango kuna na mabondeli botika nanu pe ba prophétie kaka ko prophétiser kaka prophétie na prophétie kaka zo bongisa penza te koti saili lo banzambe lobi nini mwasi abale la kandenge nini mubala kende ko luka mwasi abala ndenge nini tuna ye bobala na kindenge nini po ye ba prière ko tiko sala Yesu aza réparateur ya brèche c'est vrai azo réparer ba brèche libale kubebaka abongisi yango oya bala kate abali oya salaki mobulu ayepe ko bala oya pe abomaka libala oya kuferaki mobali akobala mekasi lilo banzambe nde ekota na kati po bayeba ndenge ni baki kotambola oya salaki bambeba na ye ai reconnaître ambeba na ye bakena salaka mbeba yango na suki boyi tangu na suki boyi na senga bolimbise pa nzambe na lukata bakolo bapesa nga pe conseil ndenge nini nga na zabu to pesa ka foti mingi te pesa na bana musuba bokwami na mama te na tata te bakufa to babuka kaye kaka ndenge wana azaka ka bongo semba bilokota me bino na kati ya mangomba biso ba mama lilo banzambe zo bana biso to sunga bana oyo bazako bana to sunga bana po balinga mibali na bango bino kasi ko linga kaka chéri je t'aime non ko linga sala oyo mobali ya akoji ko linga salela to mona na ba bible wana to mona ba Esther bakotisaki bango na kikumbi yango ne pa Esther na bamboka na biso kala bato bazako kota kikumbi wi kikumbi eza mabe ndenge ezalike kikumbi ekoma likambo ya kindoki makambo basalaka kuna me pai na biso na mboka na ngai basalaka kikumbi te kokendeke basalaka soki makambi bazolakisa yo ndenge ni ofanda na libala bazolakisa yo ndenge ni okozalela komsale bakobala yo zelenge babali yo okoka yango mona Esther balobi azalaki kitoko nelongi pe azalaki mbinga wane ndingo bateke mulai na munene mbinga na kati na ye omoni mwana mukebo yeme makambo libala yebi yango koleka yo mukulu pona nini parce que balakisa ye bien pona nini parce que na ndako fandaka zayi komona mama na ena tata na ende bazalelaki bapsali ya nzambe tozana devoir munene ezaka kaka kobenga na ba démon te mais ba devoir wana yango nde tokoki kosala kapo mabale fanda bo pesa bana conseil bavanda na libala ndenge nini ngana kenege mateya ba mama soki mateya ba mama ko te ya makambu ya boy oyoka ba mama mususu bazo confesser mama mususu azolela abina zo sala mobali nanga mabe nzoka nzoka ninga mna sala ka mobali nanga mabe na likambu songolo pakana parce que ayebi ni angote ya yebi ne keka zo sala mabe basala nzambe ba mama pasteur ba mama basala nzambe devoir eza makasi devoir eza makasi devoir ezalika te bamemela ko sac devoir ezalika te babetaka maboko me ba devoir toza nango eza ebele mpona bana babunga bamama mosusu mpe bango basala bango eloko te na bomwana ye mpe akendene kaka ndenge wana ye mpe aboti bana kaka ndenge wana me sikoleri yesu akokota na kati aye korepare brèche akorepare yango ndenge nini na nyonso tozoloba tobongisa yo moto oyebi na kati église pasteur luka bamama wana oyo baza bambinga bapesa bato ba conseil ya solo po bavanda na kati ya mabala na bango na kende na mboka moko na France kopesa kaka ba mateya ba mama basaka bikolo ndenge na ndenge je crois basaki 5 bikolo mais na bikolo wana ndenge basalaka na mateya wana onga na kende koteya mama pasteur na bango atelema mama wana ye moko asa pasteur mbai na sa apôtre mama wana atelema abi non ba mama oyo bazali age botelema boya liboso ba mama ya bikolo nyonso ezalaki bikolo 5 mama moko na moko ya mokolo atelemaka abi mama pardon bo pesa la biso bana oyo babana ni na bamindele babana na bato bikolo ndenge na ndenge bazokoka te ko batela mabala bazokoka te ko bongisa na kati nzoka ne makambo izalaka bo eze sengo mingi mabeza te po Yesu akotanga ngo salaki musala na ye Yesu akotanga kaka te ko parce que lo baki encore te de kingandi non Yesu akotange lo tangu yoso bongisa pona ni Yesu réparer brèche alobi nazoluka mutu moko na kati na bino abi nazoluka moko na Ezekiel azoloba nazoluka moko po telema na brèche mais makambo yango ti azoluka moko pona ko bongisa mabala azoluka moko pona ko bongisa ba jeune fille boza wapi aide wana ba bito saba aide to sala ki aide ya mwana mutu nakasi bana buyoki soko yeba kate luko yeba soko yebi luko yeba lisusu koleka Nzambe apambola bino.